Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kanga ndenge papa Roger uti koloba. Fally Ipupa azali musicien oyo asili kokwesa médaille ya ba soi-disant ba combattant pour être Fally Ipupa a bêti quand même concert wana ne la kisi ete ba combattant ba koti mai. Bandeko babolingo to boye bisabino ete il faut boye ba kaya ete ba combattant malgré bazali koloba ete Fally Ipupa bêti bato ba kotaki mingi te malgré bango moko ba kendeki po ete ba empêcher bato ba kota te mais na minute boye ba kaya ete Fally Ipupa azali moto ya kobetela maboko pe tolobi bravo Fally Ipupa po ete ba combattant na minute oyo bazali susu na liloba ya koloba te liboso na yo ozali penza mobali ya solo Fally Ipupa po ete tango beti concert elingi kolakisa ete okotisi bampaka wana batata wana mai oyo ebele bafutaki batike na bango mpona kokende kuna na Paris mpona koloba ete to intercale Fally Ipupa mais okotisi bango mai soni mpe bamosusu bafietaki bango batie bango na bagarde à vue quelques minutes après batiki bango donc Fally Ipupa tobeteli yo maboko aussi réussir bango ata bato bakotaki mingi te mais obeti mokili quand même emoni bravo tata monene okotika bana na yo na ndako ta oyo okopesa bana na yo éducation non okomona tata monene atiki bana na ndako akei kotelema kaka liboso ya Zénith concert ya Zénith po ete alobi nini aye kotelema mpona kobare pa Fally Ipupa tani ni bino bongozala nango po ete bopesa bana na bino éducation bokolakisa kaka bana na bino éducation ya ki violence après soko ye na ndako mwana kotuna papa ozalaki wapi oyo nakendeki po ete nabare makambo ya concert wana nde éducation boza koloba kaka ete bolingi bochange éducation ya bana yango ya poto mais bana yango ya poto nde ntango bozali koloba boye bino moko bozali kolakisa bango kaka violence nde moto lokola ngai mama ozali jamais nakoki kondima ete bana na ngai natikela bango ta bayoka ta maloba na bino baloba ete non tosali boye mpona éducation ya bana ya poto mais éducation ya kopola bino bato mobimba bozali kofinga liboso ya kamera banzoto ya bamama moto mobimba bazali koganga na liboso mpona koloba ete nini ya mama na yo wana nde bobengi yango éducation totiaki yango na baémission na biso bomonaki yango ebimi na monoko ya bato ya bajournaliste ya Zoumel Mil te mais ebimi na monoko na bino moko bato oyo bomibengi soi-disant bacombattant ndeko il faut kozala meme na mwa kilo mpona koloba ete ofinga moto kamera mpe ezali wana ozali koloba ete nini ya mama na yo bandeko eske wana nde koloba ete ozali normal moto azali moto ya malonga akoki koloba eloko ya ndenge wana te liboso ya kamera yango na toyebisi bino bandeko baboli il faut boyeba yango ya ndenge ezali wana bino ko bokomi nde na suka bokomi na suka mais tozali koyebisa bino 2011 oyo Joseph Kabila akoleka bokomona nani bosali diarrêt te mokolo Joseph Kabila baza proclamer ye que président de la République mpona second mandat bokomonda bangwanda oyo nyonso tu bakokende kokota na batoilette po ete ekozala bapulupulu ya somo na motoki ebi pulupulu oyo ezala koza kosala yango eza kobima lokola mai motoki mpe eza kobima bapulupulu ya ndenge wana oyo bakosala mais ndenge ezali wana bandeko bobanga eloko te Congo ndenge ezali wana toblende tous les 9 coins na minute tozali kosurveiller moto nyonso oyo azali na kati ya Congo monguna nyonso azali na kati ya Congo bakofieta ye mpe bato oyo nyonso tu oyo bakangi oyo balingai basala coup d'état il faut bakende kovanda na bisika oyo babongiseli bango alors mpona yango tozali koyebisa na bino basoi-disant bacombattant oyo biso tobengaka bakuluna ya poto bokende koluka bamisala botika
botika se distraire pour rien. Bokanisa ndenge ngwanda ko azali ko tenir compte na oyo nyonso tubino lelo bozali kosala. Toyebi moto wana bien. C'est un escroc aventurier. Soki bolingi boyeba makambo na ye, botuna papa mokolo ya pombo. Botuna ta papa kengo ya ndondo bakoyebisa bino ki ye ngwanda. C'est un comédien aventurier. Ngwanda ko kozala bozali kosolola na ye awa ko bosololi après tant bokaboni bopesa ni bobongo ake epa ya moto mosusu abani kotonga yo alobi mabe mpo na yo moto wana akoyebisa na moto wana alobi me soki okei kuna koloba teke ngai nde moto nayebi yo bamakambo oyo nyonso ntango yo kokende bandi kochauffe moto wana ye mpe avandi eza kotala tala asala baje mingi na gouvernement ya mobutu baministre ebele bakangana bakanda bayokanaka te bamisusu ko batiela babomana mpona likolo ya déterminateur ngwanda oyo me ye ndenge azali wana makila ya peuple congolais ekozala kaka likolo na ye mpe ekolongwa te ndeko ntango nyonso biso tokoloba ata yo olobi mpona nini bato balobaka kaka nkombo ya ngwanda tokoloba nkombo ya ngwanda mpo toyebi ke ngwanda azali moto moko oyo ye nde azali na virisi ya mabe oyo ekoki kopolisa génération ya bagénération na mboka na biso RDC na bamakambo ya lokuta azali koya nango kokosa na kokosa soki ye moto ngwanda azali na verité ebongo mpona nini azali kolia bino nsusu bambongo oyo badiaspora congolaise oyo likambo boye kosalama bopesa otan bambongo ezali kokende bambongo ya ndongo alia bino yango bomoni bayebaka moto kaka na bageste nde moto ya boye nde ebokati ya kosalela bino nini moyibi escroc ezali pasi mpe mawa yangana toyebisi bino bandeko boyebaka yango ete mboka na biso tokolala lisusu pongi te toyebi deja bato nini bazali kolinga kodistraire biso me mbala oyo ekosimba te bandeko babolinga bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo nini tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso bokazuna nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala deside nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino